Lovia na Butwawa les deux personnalités oyo Kabundi na before me Bitumba awa toye tango akomi kaka po te kaka na pavio witi wana baonyo so bazalaka na basale wana me Kabundi atelemi na porte albi akokota awa te akokota awa te to forcer ti akoti na porte ya munene me akota na sale yango kuna Kabundi abi rien akokota te ndoki yo imbécile yo kanisa kinini yo kanisa ifukuza pembeni ya president Kisekedi escrow wana ya banena yako fika na Kisekedi na yemoko bino so ba vantire amoni lelo siko découvrir que osama mbe combien de fois bande ko yebisa ya zozo nde batu mususu yo akota wate yende asali ngana zala awa yende asali François Beya azala na prison oyo ndoki imbécile yo uzana niveau nini yo uzana niveau uzana pembeni ya president niveau oyo François Beya oyo bi François Beya niveau azana ngo ai quartier François Beya po afanda na yo burig voyou nini ya diaspora do abandi ko finga ye wana fingi no donc batu bakaboli bangona na butu abeta ye kaka il faut abeta ye kaka te discussion ana tukaboli bango nde toye bawe ko kabula ye oli akota na salo isengela akota na akota isusu wana te aki okota na totie na chambre ya suka kuna esika ba nani abane uvanda batu nini oyo ministère bakonga voilà na salo bakonga azalaki nde wana esika alalaki alali wana na tongo tokoti réunion habité to bemise kaka donc kayo nini Kabundi akani ye deja bino ata ya beti lelo na mo lelo boy soki bakoti kuna akobeta ye kaka fo asimbe na nzoto za mutu mabe alors nde tokaboli bango totinde na pavillon 1B likolo wana nde ye ake kuna Kabundi atikele kotoyo mais Kabundi azokutana okana ye kaka ata bakutani na couloir fo asimbe na nzoto bato ba sentir donc aza très brutal oyo Kabundi afingi trop donc on dirait ba mike ko finga no wapi alors nde situation tozana ngwa na prison aza wavandi bazuna no visite te moi sineka ndela mwa biloka kulenda ololia na bureau ya DEA ndo na papa à part ça tout va bien vraiment prière à chaque jour nzambe asala ozala bien na souhaiter vraiment saler la prière chaque fois ozala bien nzambe apesa kimia apena za kimia na famille tuza kimia vraiment